C'est bien. Eza malamu. Mukolo mobali. Ngai pe naza mama. Naza mwasi pe nakacha foyer lokola bino. Na ngisi ko to kabole loko eza capital. Ce qui m'étonne na bana basi o babonde la kabakoti na kati makambo yango. Ke mobali ya mutavandi ayebani c'est bien. Sikoyo. Eloko nini oyo yo kosala po mobali yango atikala na ndaku tango confirmer kosila. Tango confinement ekosila, eloko nini oyo yo mama okosala. Siko yango nde makambo nga na ye pona sola na ba mama. Eza makambo nga siko na ye poto kabula ngai na bino. Ba mama bobongama. To bongama to solola. Entre bana basi na nkolo, bandeko. Eza na eloko evandisaka mobali na ndaku. Mibali nde bavai na ndaku boye. To kanisa te bavandi, avandi te po alingi yo mingi. To avandi te po azobanga yo. Avandi po eta esengi ke abima te. Po makambo toza nango esengi ke mobali abima te ava na ndaku. Sikoyo, ngai ndeko na bino na ye to solola, po to yeba nini oyo kosala lokola mama, tango confinement oyo ekosila, mobali wana atikala, akoma na posa wana ki akendaka ne lisu libanda ngote. Makambo esalaka ke evandisa mibali na ndaku ko afanda. Po makambo wana esalaka ke evandisa mibali na ndaku kaka le contraire ya makambo wana esalaka ke mibali babima. Akendaka ne kotambola. Po na ndaku moto. Yango siko na lingi nde to partager nga na bino. Eza mabete tango bato bazoloba ke Yesu akozonga, c'est sûr. Mais ça, c'est pas encore le moment. Parce que Jésus-Christ, il avait dit, pour ce qui concerne les temps et les moments, ni lui, ni les anges, c'est juste le Père qui en sait. Papa nda ebi mukula koloba na ekita. Mais yango tende mama likambo lelo. Mama likambo lelo, ngande kona bino no bito kabola. Eza na biloko yo evandisaka mobali na ndaku. Oyo esalaka ke mobali alinga mwasi. Oyo esalaka ke mobali atabimi lelo ake musala. Aza na posa zonga mbanga kutana molongani na ye. Mama, tozo sepela toyeba vai na ndaku. Tango confirmer kosila. Osi ete ba stratégie ko vandise na ndaku. Yango siko na lito kabola na bino. Mobali, eloko evandisaka na ndaku. Ya liboso, c'est la politesse. Ya mibale. À part dans nos prières, pour tous les makambo yo, y a vie à couple boy. Couple de la spiritualité, couple de la physique. Tous les bilans makambo is physique, y a libala. Na boy ba memango, azolo bela makambo ah tous les makambo libala. Libala is la physique, is la charnel, is la spiritualité. Et loko est ça la ke mobali avanda na ndaku. Y a liboso, c'est la politesse. Quand l'homme il sent que bazo respecté, de wana ya liboso Yami balé, l'humilité, la soumission. Mobali azalaka faible liboso moi suis azalaka soumise. Bako sote. Qui si alibali azalaka Qui si alibala? Fanda na ezate. Qui si alibali za soumission, respect, bolingo, komi kitisa, la considération. Mobali wana a se sentir kaza considéré et pas ya molonga ni nae. Maman, tant toza ko beta tolwa wa tobi confinement mobali ayebani. Est-ce que mobali yango tango wakambo ekosila akofanda? Sikoyo kota na ba stratégie oyo tozo solola lelo. Ngande ko na bito partager. Mobali akovanda soki oza poli. Mobali alingaka mwasi ya munoko tende konanga. Mobali alingaka mwasi ya impolite. Eloko ezo kimisa mibali na biso ndaku, impolitesse eleki. Bana basi na nzambe na ba oto kenda ke église na ba oba kenda ke église te impolitesse eleki. Mangale eleki biso mabe, munoko eleki biso mabe. Mobala lobaki moko yo sokomi nango 300. Mobala lobaki moko yo sokataki lingalo claquer porte pan okei. Awa tozo loba confinement. Bongo tant confinement ko sila. Yango na lingi okota na ba stratégie. Mama banda ko lata politesse. Mama luka politesse. Maman luka humilité, luka soumission. La Bible dit la femme soumise. Yewana mérita kalibala. La femme qui est comme des perles, qui peut trouver une femme. Elle a des valeurs plus que la perle. Fallait en moi sur la takajip na qui tambala na motute. Oji pa mulaiti na makolo inda la femme soumise, non? La soumission ça n'a rien à voir avec ba qui tambala na ba jipe mulaiti na makolo. La soumission c'est quelque chose qui est recommandé par Dieu. Moi je suis à la soumise et pas mobile les âmes, moi je suis à banga kanzambe. Tant vous se soumettre à mobile aux banga penzambe parce que vous ça la Bible lobby que la femme soit soumise à son mari comme l'église qui est soumise au Christ.
Tant l'église est la soumise pas à Christ. Moi, c'est pas la soumise pas mobile, nous, parce que la femme, c'est l'église. Moi, si. Si quoi, maman, yo politesse aussi, lisa. Ozala kanango te, boye banite. Si quoi ozo beta tolo, confinement tango aussi là. Kasi ko kende. Banda ko lukana lu stratégie ni yo ko sala po mobali wana tikala. Po mobali wana zo esika fanda. Banda ko sala nu stratégie. Tika nanu ko banda ko luka o akotika la oui. Mais luka ndengo ko tikala na okotika wa kotika na ndaku. We ko sala ki mobali atabi make musala binga nazonga na mama za ndaku nazonga na nga. Politesse wana façon nous ozo considérer mobali asenga ka mutu pardon te bande konanga likambo yo na sola kango mingi na ba mama na sola kango mingi na Pauline Italie na sola kango mingi na mama aso to sola kango mingi makambu ya politesse mibali balemba na bango basi impoli o mibali balemba na bango basi impoli mibali balemba na bango basi bazalaka ya zolo balikambu moko mo sasa komi nango 400 mibali balinga ka respect mobali asenga kane mutu pardon te bandeko mwasi babimisa na kata mobali eloko to bosa na ka je vais choquer les femmes maintenant la femme hein, elle a été tirée de l'homme il a été créé par Dieu. Mais la femme, elle a été créée pour l'homme. Alors, mobali, nakibo nzambe, aza nzambe, po asalama na image nzambe, nzamba lobaki, créons l'homme à notre image. L'homme, wana, ezalaki te, ya mwasi na mobali, ezalaki homme masculin. Créons l'homme à notre image. Tango nzamba mona ki posa ya mobali na motema, nda lobaki asala mwasi. Yango abimisaki mwasi. Mobali aza mokeli. Akofuka maliboso na mwasi te kela mpasi ngo pardon. Mobali ba pardon to remarkaka, omona kaka akomi luka mizongisa. Pour au moins na kaomi kitisa mais yo zela fuka masengo pardon mobali aza créateur akosengo pardon te yo mokeli yo ekela mo je suis désolé yango wane lokonga na zolinga na senga ba mama politesse respect bande ko basi na poto to silisa respect na mibali makambo le kaka na couple na yo partout basi ba yeba na ba cousine batikala na fin fois kisasa kuna na kisenso soki bebe yo ana poto bengi bango mbangu makambo nyoso to couple na yo koma libanda mama. Tango usko boko bongisi ko kasone ko yebisa bango ke bongisi bayini mobali no bayini famille na yo bayini famille mobali na yo pona nani pona yo moko posanga discrétion mama to luka biloko ekobongisa libala eza politesse eza soumission ezali discrétion ezali ko respecter mobali donc à se sentir kaza na milieu na ye mukoloni na to sola no makambo mukoloni zo sala mobali na ata cadeau mama mukoni osala mobali ata cadeau ata ya parfum ata ya débarder apamba ata ya boxer nga asambela ka mobali loko te mukola ko kuta bisika basala ke cadeau akokende tozo wela ka confinement tikali yo osali dani ni po etikali ezali kamunde ya présomption awa ezali kambu yake DLC au conserver au sali déjà nini peut conserver ezali kamba conservation au conserver na nini makamunyo yo sala ke au conserver ata lelo confinement si là ba so akiabi ata kutana mwasi mo ndira de nabi mama va non nana mwasi na nda eloko esala ka mobala zala ka faible liboso mwasi azala ka poli mobala senga ka pardon te mama senga pardon toza na raison wana na raison biso ke pena na raison mais tellement zaka mobala zaka ko sala ki mobali na ye senga ka pardon mobali nyonso azalaka faible liboso mwasi azalaka na humilité mwasi azalaka na soumission mobali to azalaka faible mwasi azalaka poli a respectaka ye mobali to azalaka faible mobali aza mwana linga ba choyer ye balinga ye tango se sentir aza aimé arobando tikala ata kasa pona nature mobali ko ata lingo mingi akolakisa yo te akobanga lakisa po koma ovimba mutu tisuki mwasi anga sambela kata ko vimba mutu alors na bomoto mobali akolakisa ngo te yango na lingi bande kwa basi oleto lobaka mobali yango akei mobali yango atikali aza yangai la salande latande bibundeli we ekoluka ye akende te ata confinement sili aza na posa ovandaka na yo latande bibundeli ekosala ke aza na posa vandaka na yo zala mwasi ya respect zala mwasi ya politesse zala mwasi oyo aza na discrétion makambo couple mesukaka na ndako na bino zala nde na politesse monoko gileti ba mama monoko gilette le kombaka lingala kiabu lingala ko kata même na rideau kiam lingala ko pasola sani pum nyonso to na pona nini pona poto toza na poto tozonga na opena mamba bokoko na biso ndenga na zabwe ngo tasta mona papa na mkolo moko takota na cuisine lamba papa na Gabriel take kufa yebi atande balamba kate o uti no pe musala ko
namona ngo souvent na ba train outi pe musande to utam somo nto benga mbali nasi ndingo tikala kiwana osisi ko basani poka na fatigué wa courageuse maman mobali wana to tinda siko basani ana aza mwana musala aza femme de ménage na yo mama to banga makambu to banga nzambe mundele copine ngai m'a dit que son mari fait la vaisselle copine ngo aza mundele mobali aza mundele tozana na bokoko moko te bana bokoko na bango tozonga nanu basi mama mobali pazaka na posa mwasi ya mabondeli obondela kata nzambe te otika kaka place na Facebook songi koloba kotongo yo banela mba moto alataki utaki wapi boni okomi commissaire okomisa mobali no juge mobali akomi okimanda kumakelela ba nyongo ya ba moziki omona ke lambe de kaki fo defa mobali akomi na okimanda kupona yango sikona lingi na sunga biso to sunga na eza mamba ko sungana bana basi ya nzambe ba mama bana mama nanga aya makamba ko sungana tika nanu makamba ko defa lata na politesse ngana yebisaka bato na sekisaka bato na binga so na kucho zokate yana mobali no lingala bongo ya nanga na kopapolo mbata sikwa basani bani ndeni akosala ngo peut-être na plaisir à sepelisa mwasi na mama na sikole basani mpona mona kolembaki mais yo ko bando tinda ete iloko ngo ezokomisa biso na bite so na poto ngo tolongwaka Afrique biso toyaka na bandako to toyaka na banini atango mobala olinga ozana mukanda ozana ndako mte kobala yo mukanda mte kobala yo moko longwaki na kisaso yaki na bandako kombe na poto boni bandeko basi boni mwana mama na ngali kambo nini lata politesse mobala lingaka ne mwasi a respect ataki mobali na kisi te bataka mobali na kisi te mobali alinga kisi ka bazolengela ye alingaka selo bose chérie non ne fait rien ma pas fanda osobenga ata chérie mkoni olamki na tango bonjour chérie ata mkwali boso répondre te yami bala répondre te mama fanda yami sa to ko répondre c'est sa nature et l'homme il est comme ça donc changer nature à homme te il est comme ça longola nanu makambo akolataka ya kolingaka mingi makambo ezanga tina zonga na unakibo mwasi sala nanu makambo akibo mwasi lata nanu politesse la poli bandeko basi toza la poli et respect mangala malamu maluba sukali na munoko mama yango ekovandisa libala tileti awe vandisaka libala te au Brésilien soki tu wapi mangala nini epoleti 15 cm ya mapeka orgueil mobala lingaka ni mwasi orgueil te la Bible dit Dieu résiste aux orgueils il fait grâce aux humbles mobala lingaka mwasi orgueil te mobali ye moko nde nzambe asala aza orgueil yo kisukusuku ye na orgueil bokosuka wapi couple orgueil ekozika te na ndako ekozika te nga na lingi na partager na ba mama makambo na posa ba jeune fille te po ba jeune fille bango bataka ka mapeka maboko botango yinda ko kela ndaka balo yebo lamba te nde siko kozonga mbango epa mama nazoluka ba mama ba femme baza ba femme de valeur ba mama aso ba femme de valeur basi ya solo mwana mama telema lata politesse atoza nango te senga nzambe banzambe nazoluka politesse nga moko na lata pona boîte la libala lelo tostololi tozo ki mambangu na temps poto tsaka muke na Facebook lelo na lobi boye bandeko basi to luka politesse soumission discrétion considération mobali na keska bazo considérer ye ndeko mona ko yambangu lokola mwana ti kanani ba manque ya considération ozo déconsidérer mobali ondelo kwa salite mama boni mama mikitisa zala mwasi ya mabondeli mobala linga pe mwasi ya mabondeli azana problème bobondeli boji solution luka nzambe koma mwasi ya tina zala mwasi mobala azana posa na ye na vie ekosunga biso ba séparation ezanga tina we ekosila oleto betaka to le confinement va na ndako oko conserver ndenge nini lelo ezalaki mokolo ya liboso lelo ezalaki mwa première partie ya mokie mbala sima so seigneur asungi tokozonga tokolobela lisusu lelo tolobeli politesse discrétion tosilisa nkutu nanu te tolobeli yango kaka mbanga la volée eza lokola napesi kaka programme soki nzambe asungi nakozonga lisusu tokosolola merci beaucoup napamboli nzambe mpona bokoyoka ngai bao bakosepela bayoka ngai nzambe apambola bango apambola mabala na biso mpo tozala na kimia ngai babino ndeko Hortense yaya ba Annabelle Dedo yaya ba Myriam ndeko ba mama Pauline Italie ya ba mama Aso ya ba dada Stone Ipoma nzamba pambola bino bana nzambe nzamba pesa biso kimia na mabala nzamba longisa biso na makambo bazolukela biso nzamba tia biso na basinya makila na Yesu afeke tozale panya na ba fio oyo nzamba pambola bino na kombo na Yesu amen.